C'est moi qui me chasse des comme il faut. La taxi jaune, ouais. Qui n'ignore? Qui n'ignore? Qui n'ignore? Ça, non, on t'a dit, qui n'ignore? Ne pas qui m'a fait un bouteille, mais si on mbika ngana ibika mbika kande bato bala mbika si on mbika ngozo kali ngana si on mbika ngana ibika mbika ngana biso tamba kabisa baswahili biso tamba mbika mbesu te mbika ngana kana kali yango po ebela bala moko naki asube pisi na ngai nakati na matungulu po matungulu ebela po matungulu ezakama makasi oke ebela tout baolambo ozomona nde baolamba Obi enzale o mate na masanga yu muswahili yo zai na masanga Joel muswahili na masanga nyami na bala ngasa ibinga suna loba ba tu nota maje bien très bien Faniki Zaza moni makamanga mchasa ya mafaloza la Faniki Zaza Faniki Zaza kengo moni masolongo yango kulia kukabala Vamos. Amélia Nini. Como ninguém tá muito lindo. Ah, ok. Mama, como massa foi muito ele. Eu nem sei porque ela mama de memória de tudo que tá na hora da guerra. Naya gite gaini bakonse. Naya gite na zagi ne na rendez-vous mo wala na isa ukifanya kutana na papa ni yake. Yango sikoma na akili na nokuta ko algo. Wewe hata yule mzao. Sasa na mwanzo sasa hygiene. Elambelwa na leo sasa kosa to ko keni ka olia. Ba en fait balinga babakanga ma pa moi c'est pour na olamba te. Moi c'est ça ma wele pour olinga ye ozana ye c'est pas seulement pour na olamba. Moi c'est j'ai tout linga d'abord. Mama olamba soka yidu olamba ki. Ola tsaye. Niti mama déjà na yidu olamba kasi. Là, ne veut pas dire que ce mois-ci, Olamba bien, il faut si, tu as raison, mais moi je peux dire, les arbres, les accomplis, tu vois. Mais bah, c'est pas ça en fait. C'est moi qui me chasse des comme il faut. La taxi jaune, ouais. Qui n'ignore? Qui n'ignore? Qui n'ignore? On t'a dit qui n'ignore? Ne pas qui m'a fait un bouteille, Lelo? Lelo atuzana kaleva na pasa. Nanga peli. Uyo tikanga. Na wewe sapali tungabile wisa ngokuta sinolenga kata tukamwe. Okay, kana hiyo. Okay, kana hiyo. Wewe tikanga tokele. Basa ki. Oye.
Maxi oyo otikala na ngwana carton mo komia boye papa melaki amelaki besiri de frère papa wende papa ya solo bombia yo na kutenga mambo biko kulamba malaka biso wasema to makani basubana alika bakunyoso yo boli kaka yo bakani beli kwa kama ke kusuma tendele mo ke sine basa na okay na seki wana kuna ngosolo be na moya le kama tendele sikuna kuka bina na sale le sana hapo wasema ni ngole ya sana moya lebo ina kwa lebo na moya lebo mo bisa kukauka na fufu na tila mwa mbika na kati nde na osana moya no kepo mais siko mbika ngana ibika mbika kande bato bala mbika siko mbika ngozo kali ngana atika tabu siko mbika ngana iba kolimba ngana mbika ngana biso tamba kabisa baswahili biso tamba mbika mbesu te mbika na ngana kana kalingi yango po ebela bala moko kwe umela te po ba watokisaka wana tite na sali boye po ezobela bala moko elambele keseni po na okalinga ba moko na okita na tutu kwa nguba moko mbesu na sali sauce na ngapi beni wala maona bisa kati na tembisa ko nena kwa kisiko na kati osala boye po eumela te yena olamba so ebike eti na bumbika ni États-Unis kuna ntango atalaki abi na ngabi omoni nga na bayaya na bamama baotokanga mama Eliane abi na mama Eliane mama tembela mokana tekisasa saka ndongo mama safi nekeleka matembele wana okosala restaurant manasaki mwa restaurant metala kaka makambo mwa snack mais bato ebele bonasala mwa eloko nanga babenga na biloko ya monesi babengi nga na lani même si tena sa domaine moko oyoke poto wana mpona kolamba wana ya basoki botula bato mibale somo so olambi to ozwika liputa obwakeli somo kaka boyona nasali ka boyabi o mpenza mwasi oyo mwa liputa fana wana bakosaka wana kaka oyo nikosala mais si atolabisaka babongela liputa na mbanda te na bakisangani kuna si atolabisi ngai o babokela ngai liputa yasala te oyebisi atolawasa te ayebisi nga lobi nango nekisangani kuna babokelanga liputa bapeshaki ye obi lisolo obeta feno lokuli aka na Afrique du Sud bokulaka aya baba beke bokulaka feno lokuli bokulaka bi oyebike nga vraiment nakenda moko oyo na Kisangani naluki babokelanga liputa babokelinga te abi feno yo luputa abi mon cher nakenda mpena Kisangani naluki bato babokelaka mwa puta wana namoni bango te ngabi abi oui mon cher wana masanga feno azaka na Afrique du Sud feno lokuli bokulaka ndeko bongosi bongosi bamongo bangoso bandeko baluba pe oui baluba bangoso atako baswahili seke bato nyonso baka bango bandeko bazero te bacongolais bino poni kuna na botamaka ntango azaire nga na botamaka ntango mboka ezala zaire benga mpe na botamaka ntango mboka ezala zaire nga nazala ya na inanet oza nde mwana Terese awelaki yaya azala eleki na ngano awelaki yaya bawelaka baona Terese bawelaka baona Terese akabwe bazalaka yananga bawelaka mais dina nanda ndima na yeke andima na yo leye kuta alobaka te yakokondima te dinala elekaka au jeu naa na li voilà motema pole bien mais faut ça l'enlever ça parce que
ngicha sasa tunanyoka matema sasa kiaza azali deja tunanyoka makututa Wala tinga sharasi. Mais dina naona ya kusherenga te baba ya saka mwanjunzu. tete tawa Yana na kuinga te wewe unaona. Kama kusherasi. parce que on bichele pelele tozala wana tozana bato na biso balinga kolia bien neti Kadis Mboui un bon monsieur qui est notre frère Kadis Mboui il faut lier biloko oyo alfa bumbika na walia alfa bumbika bon mais neti yoza na France kuna na Belgique eza na cantine moko alambaka makasi boye nani Séverine Moucha. Séverine Moucha. Il parle en makasi. On dirait, Séverine Moucha. On dirait ça s'appelle un service traiteur. Il faut qu'à beaucoup de temps, peut-être que vous avez symbiose, liyo en préparation. Regarde, on est dans cette vie, merci. On n'est pas là, on est là, ça va pas être concours la télévision mais avoir 4 mariés donc ceux qui veulent que na concours wana ba noter robe na yo ceux qui on l'a décoté pour faire ba point collier na yo ba pesa ba point salle na on ngeza décorer ba pesa ba point et puis point ce que ça rani na bossa ni za 4 musique siko on a la salle ba concours wana première fois na salle concours wana na gagné yango na biso na yoke c'est moi j'ai marqué ma génération na CP la mon coco en plus que la province c'est 10 ans OK tout fait temps 10 ans tout fait on déni yo ara ko tout fait on déni non c'est l'invitation non hier solo pourquoi pas et tel que papa Nick l'héros dans l'ombre héros dans l'ombre Nick invitation kaka to voya la biso la province c'est 10 ans na la province la concours na sala na première fois na gagné yango parce que na sala na décoration na kolamba Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. natia sous épices na ngai
nakati na matungulu po matungulu ebela po matungulu ezaka makasi moke ebela nati matungulu matungulu na ngai naokalinga po ebela nati ndambo ya matungulu natia pe ndambo ya ndembi pe ndembi moke wana nazokalinga sosi na ngai naokalinga malebe ebela so natia tomate ya mbuma kanda nazotuta mbika na ngai la poussière et ça le coule à moins pâté. Tout indica et ça la poussière. Qui est des bis qu'on a posé là. On dit nangai et belle. On dit on a dit et belle. On est où de ça t'es? Unatia wala ndimo kwa ada unatia na kasi ya mpepe so sasa tima kunguru misi kwa mchoni na kisiko tomate tala tomate ya mboto mwa baka mama de épices na biso tomate kaka ya mbuma oya matungulu ebelaka mwa pasi sikopo elemba olemi matungulu esani matungulu ezaka mwa makasi moke yango fo kotia yango avant okalingi yango moke yango yoko mpo tomate elembaka nango pampam nati tomate na ebwati moke kaka po epesa mwa couleur moke couleur ya sauce tomate na ngai kaka po sauce ya barouge makasi ezaka su te sauce blanche sauce blanche tika boye esimba te wana siko esili sukuma nini wana ebela tomate na ngai na tipi madame nasalaka ne wana yalingapea sauce alinga sauce mutu mutuka ndenge na sauce ya mwana ya okende mwasi te pression pas na monti atuli te ibadi atula amandezo na atula atuli waka simbaina pasi mwezi ni dodo ngana eka ndeto ngamolo bana nga ngana pasi mwezi alobana ngai mama avec mon ventre là qui va mais basi biko bazona bongo bango surtout te dada misolo kaneka bonne bele ba femme seule te siko batambongo akopa biso on aime se lancer oh alors j'aime na bena men bolingo sikonga bolingo ezate na kaka mbongo na kuswanyenga na bela bien na la midi kama juu nipate mafuni kunye nini wanasema roka ni kama nikapika chakula moto hiyo nini huyo mwana sijui moto kalikuwa kwa mimi kupika chakula moto pata mafere namna gani hiyo nini roho imepanda inapanda kaka imepanda kwa bingu sio hiyo nini ajua kwa Mswahili habito umpatie kupikia mama nipatie nono kwa kupikia mama juu ndio unapata kulipa kama sio ushauri watoto zapata siko sauce na ngai
ngebela nazo mpona nabwakaki bahai ya mobimba nazofinafina elemba na kati ya sosi wana kati ya tomate ya mbuma po tomate ya mbuma te natiaki ebele batomate ya kopo wana ezala susu mwa bien mpenza te oprefere biloko ya naturel oyo baloni kolona mona sauce nati mwa ndembi moke ngulu tomate ya mbuma hai sauce na nga sikoyo ngebela kosala ti ya mbika na se na tutu deche ese elembi sikoyo na nge nati ya mbisi kokauka na kati mbisi ochaka bongo ocha mbisi na kati ya sosi na kati sauce nati na kati ya sosi nati mai moke ape nazimbika na nga nati likolo oyebi kele usi na bavandi ayembaka ya banze banzabe. Oui, l'album est comme il s'est presque à la fin. Donc voici la 6 millions. Vous me l'avez payé, hein? C'était producteur à Zaki. Non, ça va, on va voir. Papa Nitou, album Nangé Cécile, et Tika mastering. Donc, c'est en France. C'est un biseau, mon et bébé, tout le monde a la caméra. Mamba Kuzo. Pemel, tout cela. Donc voilà. C'est l'album Nangai. Merci vraiment de l'opportunité de c'est pour bientôt mon album. L'homme de 33 ans. L'âge de Jésus-Christ. Voilà, Jésus a fait 33 ans sur terre. Oui, voilà. Il a fait 30 ans. Il a fait le ministère pendant 3 ans. Et puis, à Kélola. Donc voilà, que ce soit là, on a pas naé. D'ailleurs, l'objet n'a pas quoi na sola qui n'a fait un vocal en France. Alors tout le monde a payé comme un album. Le trésor loi, on se base là album. Vous savez ce qui? Maman Eliane, tout là. Donc on s'en battait, on là. On se la maman casse. Comment je me dis bien ma casse? Très bien. Très bien. Bon, en fait, tout le monde dit que ça a déjà bien, tout le monde dit que ça a déjà bien habillé. Ça a net na moya lelo vraiment otamboli no kaka. Ba ena olia na yo kaka. Biga ya moyo, tu vois. Et puis, on a voyagé, puis on a monté. Pour tout le monde, c'est déjà Soseki. Vous comprenez? Pour tout le monde, il y a un face moko. Mais on s'attend, mais c'est comme le propositeur, c'est comme Soseki. Mais pas de problème, on va vous donner un temps. C'est tout l'équipe, on est de côté. Ça, c'est pour la grâce de Dieu. Et nous ambassadeurs sur grâce. Tout le monde a sur l'eau. Et puis tout le monde va en lambe. Tout le monde a des bons lambes. Oui, vous allez au matin. Il y a un masanga, il y a un soleil. Na masanga Joël Musel na masanga ya mais na bana na sai binga suna loba ba dino ta maje bier ba ngere se masa agora isso que sala aqui para makasi aqui braza e aqui Porto Noir na ozonga lensi braza aqui mo bana na na bando na ngai ko na bengaka mes sœurs de notre cœur eza mama Vivi Vivi Colette et Wenge ande ko na braza pe i wona ko mona mama na papa et ça, on man Nelly. Nelly Poula. Tika. Elle a battu ce côté dans la vie. Merci pour l'excellence de la bataille. Elle a battu la vidéo. Ils sont à la mort. Ils sont à la boutou. Ils sont à la mouille. Et on Baza toujours présent. Donc, on a la passe dans les lana. Donc, on a rappelé un serment. Mes sœurs à moi, mes sœurs de notre père de la vie. On a maman triché qui était. On a fait papa, on a fait un triché qui était. Ouais, si j'ai belé, tu peux monter. Ouais, lui c'est belé, hein. On a un sokoli bien. Vous savez, on a un na terre. Vous savez, les autres, la benza, bilo, on peut faire ça. La l'ambition, mon ambition. Comment on tient la carte à sauce, yo. Bon, bilo, comme je veux dire, on en croit, jamais bon fou. Il faut vous tanner, chima populaire. Il faut pas chez vous, va dire. Biso malumba. Tanto aqui na máquina pichumbi, na maqui. Tu vês que na massa vai ser um bocheco, um caça. E aí só vai lá me na maqui.
On dirait fufu ba okini la bino. Mais n'est aussi la pe ba onima te. Et bon moi ça na moto ça lire badi ba Rex kasa. Ah bon? Rex. Rex soit lire badi banga. Machine na bukana. Ah bon? Rex na badi banga. La bedi. Nina tia mai. Tia mai muke. Mbisi lemba. Ngana sala bosona wala manti mbisi boya. So na tia mai na toxine jina kama ya pembeni. Poto no tia mai ngoza ka moto zimba la moko. Alo chembika. Na likolo wana. Likuta mwone kanini. Nde. Keseni. Mama nakangie la mbelelo. Papa kolamba. Kwa vali teki. Papa yekola. Mali bumoke. Sikoyo chimbise bele mbika mukie, Mbika muke? Te na zotu na kara. Bisi na ti po mbinini eza la pesa so kilo pesa te. Monika kilo yo pour na mafuka bembe. So kilo makasi lokola mosaka te. Mosaka te na eza. Ya moboto watu mibali. Mama safi. Osko eza mosaka te. Mtoto wa Mswahili. Makisi ko mai. Makisi mo muke. Moni sauce ndenge kozala. Etoka bisi edema Voilà. Pilipili moko na boite na kati. Pilipili na ngai. Sina ti mungu ameenda komeka lisusu. Batu bele balingaka bamungwa mingi te na tia mafei. Kale ezalaka ti baliaka bio ezalaka mafuta. Lelo. Comme à la mode. Pas de mungwa, pas de mafuta. Oyo eza nde babimine mbisi na mbika. Oyo babinga one mbisi na mbika. Nelson oleleza mbisi. One mbisi na mbika. Oyo sofu na nande zotoka. Somo. Jérôme ngai. Jérôme ngai ngomwa. Ikebela. Sana bakisa mungu muke. Wale muwa. Eza muwa kaka. Muwa poussière. Muwa ya mbuma esili. Toka muke. Ya ko ebeli na. Encore ce qu'on dit que pour ce candidat qui a. Mungu déjà sina kangi déjà mungu c'est Ka ko candidat qui a c'est mon best. c'est beli po ya mubesu nde fo etoka taba inédita. Wa de kana sina kangi yango déjà c'est beli. Ezaka ka na baswahili. Eza lo pa ba fo etoka ya mubesu ne etoka po esaka likwasi. Ya biso mungu. Na la isa ola mama sa. Mama na. Oyo kele ki mama. Elo ne ko bisa bana lelo. Ozana ba parents mama za zobenga oya kotala. Azotala. Tala nde basala ka yana so bana poto nde basala. Benga ngata. Benga ngata. Mami? Mais moi je sais pas. On va aller la salle. Kaka bon so mo tala ka bo. Mais moi je sais préparer. Akei. C'est quoi dans akei? Akei hein? Tala, dans akei ça. C'est quoi le comment c'est ça? C'est quoi nandaka mabala? Bakonga allô. Maman, dis-moi, comment fait les mbwengi? Comment on fait quoi? Les mbwengi. Tant qu'on dirait que comment on fait les mbwengi? Oyeba ki aujourd'hui on la mbwengi. C'est quoi la mbwengi ya mabe? On va la sebelete. Comment on fait? Sosi elingi sikoyo. Tu vas faire les mbwengi toi seul. Pas va contribuer. Embela Sikoyo. Chérie. Ouais, elle peut zoomer là au peso kapanango. Non, je vais manger un peu pour... puis après, derrière la caméra, je vais continuer.
C'est comme ça déjà un beau. Ouais. Merci. Eh, bueno, ça, oui, que pas faire ça là. Comment on se comprend maman. Hein? Ah, à manger là c'est bien. Je me tourne pas qui hein? Ah, il va en faire parce que c'est le lien que les gens ça ah. Là il faut le bando le baki. Non, pour les bien, hein, Mireille Biloma la Canada, pour les bien. Hein? Eh bon là-bas. Ma Mireille Biloma. Ah, elle bon là-bas fort. T'as la moi muluba. Bon, ben ça va changer. Nous sommes pas preuve. Mireille Biloma yebi kolamba, ça la kuba. Maman, merci hein. Ouais, Zambis narati ya mbika. Mbis narati ya mbika. Ah, la médite au sein nez. Parce qu'il fallait au banco. Donc, je vais prier. Voilà. On me salue. Seigneur Dieu, bénis ce repas, bénis la soupe de provenance, bénis la grâce que tu as préparée, nous allons manger avec ton action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, merci, mais pendant que expliquer, faire la ligne, là, servi, là, papa. Merci. Aux frères, Nangaï, pourquoi tu as même ce petit balai? Mbika, les mbisi ya kokauka. Mbika. Mbisi na kati ya mbika. Tomate ya mbuma jaune. Ah, Toti tomate kaka ya mbuma ebele ya boîte muke kaka. Pesa kama couleur. Je peux essayer ma couleur. Kidona ngo siko po ezala moi bien na kati. Tia ngo mbika. Miss Bambozo kama mbele ka. Yango nde na tuti na tika likolo. Miss Bambozo kama mbele. Oyo, donc, mbu ya baso baso yi. Ayi ka biso baso. Ibada mimi balikamu. Donc, ça va mettre pas de battu mais pas. Donc comme déjà taka kisasa nini za share biso bokolia ona likuma. Ah, Mena makemba. Il faut tuer la likumati. On va faire une forme de très bien. Très bien. Très bien. Fanny Kizaza, moi ni makambo ngai kichasa ya mapoloza la Fanny Kizaza. Fanny Kizaza kengo, moi ni masolongo. Yango kulia kukabala. Ah, puis comme on dit là-bas, avant on est là, on fait la mise. La solo mise de lié. Mise déjà c'est lié. Ah, c'est comme on a fait la mise. Non, on va faire mon non. Très bien. Kaka ngutu moko kaka ole très bien. Sauce bolokete. Boko na ninga pambo wazo ya munene. Ole blo wa frère we. Vous Morezawana. Je te dis pas. Je te dis pas. Noëlla Massé, je te dis pas. Ouais, là que. Bis na kata mbika. Très bien. Ouais. C'est tellement bon. Nani bomoye? Déjà, moi je n'ai pas la règle là. Supposons que tu as une monsine dans la cour, on a maman là. Qu'est-ce qu'on dit? Les bandes, il y a du temps. Si on fait les bandes, à la bibliothèque, on a fait les non, non, des bandes. Déjà, au bas là. Moi, si on a la madère, on a des sous-bandes. Donc, les bandes déjà, les bandes déjà exclues pour le mal. Ah ouais, nous avons pas prière. À part mon prière, déjà les bandes pour les exclues. Parce qu'au bas, les a pour toute la vie. Quand on bat la machine, il faut supporter les défauts. Il faut pour apprendre et puis éviter. Et puis, quand on voulait que maman boit, c'est comme une côté, moi je comprends tout à l'heure. Maman, il y a des nids à l'ambariloko bien. Maman, nani à l'ambariloko bien. H-Star, yema, yambariloko bien. Noëlla Masengu, Titenge, à l'ambarapondu, na Victorio,
na ba bilanga balango bien moni otuni bango balakisi exactement voilà donc na libala eza te ko soma se bola bato boya de lakisa yi akomaka bon ben ba homme infidèle ko c'est bon ni concerne ko toi on a ba homme infidèle on a c'est bango boya ben na vraiment au moins la vie so nza ma pesio moi si na yoza na ye infidélité déjà na bolingo les aramabe pourquoi troisième personne soit côté na kati ya bolingo na bino aye ko baby donc pour dire qu'il faut yo aux la fidèle et pas moi si na yo moi si pas à la fidèle et pas na yo pourquoi parce que lelo moi si a comme infidèle pourquoi ton mobile a comme infidèle pourquoi parce que peut-être a yokaki balobaki basalaki boye donc pour dire que vous comprendre que infidélité zo quota pour na biyoka pour la troisième personne yanga na vo éviter pour yebisa ba nazo ko inviter pardon pour yebisa ba homme marié na ba fiancé vous allez fidèle et pas basi na bino vous on nga la fidèle nga fidèle ah ngana kenda ka na kei po yo na yo po benda ngai kule la pasi yo no la masengo yebisa oui bien ah bana pour la c'est nito ça to kutana abi pesa mbote mais malgré ça ça mbote tina mamosa na mona ah luga ngaka no bine papa nito papa la rios papa rios nito yo ko papa la rios ah na bosse nini yo na kamu abi mazo yo kate ah yo kate pasta zana na kimia evangeliste on évangile nga moko oyoka na yo donc ndeza bwe kini na ebite so balingini na Kinshasa donc na bungisi téléphone net na film na Kinshasa donc numéro kendaki ya moni pe to bengani te donc voilà je suis vraiment désolé comme maman Zali donc récupérer kaka donc voilà on apprend tous les jours na chez moni ne maman Safi Alambi o ba bengi pesa mbika na kati mbisi na kati ya mbika ba sweli o ba se ba sweli ba boto la ba tibali to yekola kaka on apprend tous les jours mais pour la carte tout le monde a ba balamba mbika ba tcheni ni ba tokisi mbika c'est des mbika faut to kamaka parce que ça il bon passe mais il y a le bi bango ba sweli balamba mo te ba kanda mbika so mbika sili apo ba sani ni ba tuti ma Safi kuta mabenga pe na yeba na bakali na ndano wa na yeba ka ndika ndilo sala en tout cas to monya vraiment merci beaucoup nda mapambola yo pona monter malum ko fona monter mabolo so merci la personne so tumbote na bino ebele merci beaucoup na bino so la personne va merci ebele en tout cas ndika na lobaka que Dieu vous bénisse, God bless you amu wa bariki nzambe ka lusa kumona je dis merci na maman il a nico parce que na kacha ba milliers ya acteurs na kacha ba milliers ya bac aponinga lelo pona asala nga surprise oyo tokutana na maman depuis toya donc voilà nazo pesa mbote na ngai na bainoso bakala biso Acha Star yema yawe yango wana maman na Priscinaire na pesi mbote na yemoko Kelian Mukulu na kati ya France Fatou Ngokala Noela Masengo Kitenge na pesi mbote mingi na yemoko Caleb Tukebana papa ya bana ebele na pesi mbote na Nadine Mavinga na pesi mbote na mwana molo ba trop boy Fanny lundi na tongo voilà je dis vraiment merci na benyo so balandi biso quand neto bandaki Nadine Mavinga la douce il y avait la mère merde attends yo boy no mais ni mère Nadine Mavinga la douce tala comme de ba malembe mais ça va bien na pesio Séverine Mouchoua moi ça s'appelle la Belgique Séverine Mouchoua na pesi moti na mutu nanga sorry au moins ok en Afrique du Sud au moins ni Feno Lokuli au moins il était c'est quoi en Afrique du Sud était so quoi en Afrique du Sud là Feno Lokuli Bokulaka wana nde kwa bongo se ta komunezo kele ko tambanda ka Feno mutu nanga yo ba mutu nanga makasi mona Afrique du Sud ko
soki na mutu moko ezaka yo feno lokuli na Afrique du Sud yo kaka. Donc voilà, merci beaucoup. Biso tozawa le toyaki kotala. OK. Olia biloko eza gumoko na Sabino na. Maintenant on continue après caméra. Papa Larios. Papa Larios. Papa Larios nitu. Ah c'est nit. Eh hier Evangelio. Maman na ba qui? Mwana nzambe. Kala mwana nzambe. Ndila lelika téléphone déjà no makukula. Na mona ba c'est. Auto na ko 300. On ka ta autant mutana. Amina mwa bana. Kende zo 300 et boni boni. C'est meka muninga pesi. Alors c'est $300. Quand tu as un moment de téléphone, tu es là. C'est quoi? Alors, on voit qui était un peu sur le thé. Aziz Makoukoula l'ambassadeur. Aziz Makoukoula l'ambassadeur. Trésor Lolo. Trésor Lolo. Aziz Makoukoula. Ma famille quoi. Et puis na basi bango tia ditendai maboko bang. D'accord. Makolo makolo to kota kota Zimbabwe. Bye bye.